La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mbote la famille, bonjour Libota, mbote na bandeko bolandara biso, karande tolobaka. Bonjour, bonsoir, yango, et dépendra vraiment na ero kolanda biso. Bandeko nanga naza sir na kabola kina bino sango ya mawa, likambu penza ya komedienne na biso buibui, na yaki nango awa na réseaux sociaux na kabola ki yango, elongo na bandeko nyoso oyo balandara biso. Alors boko kamwa, boko tunangai, eloko nini oyo lisusu toye nango awa, poto yaki deja panza sango tope ko informer bino problème ya bui. Toye lisusu liboso na bino pona kosolola na bino problème ipeka kaya ya bui lisusu. En tout cas bandeko tolemba te, bolemba biso te, bolemba penza likambo oyo te. Karande balobaka liboko moko esokolaka elongi te. Donc liboko moko penza esokolaka elongi te. Comédien na biso bui aza comédien moko oyo biso nyonso toyebi. Soki bango moko bandeko na ye ya théâtre bazokoka koya koloba na TVT bazo kokate koya kosala effort pona kosunga ndeko na bango biso tokoya koloba pona kosunga ya bui po eza likambo yo ezopesa biso nyonso pasi. Ezopesa biso nyonso pasi. Bui abotamaki normal, abotama directement aveugle. Ane ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na matali fertilité masculine, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamu kier, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kis, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tosali na solution, na gavke, pona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tosali na gamme complète, ya copacola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mi na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, colo solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, théo, ici ya comprimé, injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela
Yaboui abotama vraiment normal. Alors le yaboui a eu problème oyo, le yaboui a commis un problème à misu, le yaboui a commis boye problème à misu et aussi nga biso nyonso to ya kolobela yango a wana réseaux sociaux pour na ko attirer présence ya bato ebele pour na ko attirer bato ebele basunga ndeko na biso boui bandeko na bisa kibino bato bazo commenter ebele na ba émission na biso bato bazo tuna bosunga buibui ndenge nini moyen nini oyo kusala po basunga ya bui na sir na yebisa kibino mutaza na besoin numéro ya buibui alors komela biso bandeko nanga tosunga ya bui eoza malamu bomoni message on ateli bino mupanzi eza moko ya bandeko ayaki ko commenter pona koloba botal imagine toza combien communauté congolais toza combien bandeko bolanda biso ba émission to sala esala combien de vie bato nyonso bolanda biso soto bito sunga ya bui ne fils katana $1 ata $1 ya pamba soto za déjà 1000 personnes au totier $1 imaginez-vous et aux ala combien alors boya kaka te na ba commentaire boya kaka mawe tozaka na motema ya kosunga e oza malamu tozala vraiment na motema ya kosunga e oza malamu mingi ya bui o toyebi ya bui o asekisaka biso ya bui o tovanda na ye mabete nga loba toujours ya bui azaka comédienne moko o azaka problématique te azaka comédienne moko o alukaka makambu te aza bajera ba comédienne moko o bayaka na bango na réseaux sociaux te aye kosala émission moko boye aye kofinga ndeko moko boye non. Mais toza combien awa na réseaux sociaux? Toza combien de personnes awa? Ce émission to sala sala ba 10K ba 20K. Toza combien? O soki to sangani biso nyonso. Tolobi ok to sunga ya bui ne fils katana ba $1 ne fils ka ba $2 na biso to sunga ya bui eko sunga e o imagine soko sungi nzamba ozongisela o combien? Mais bandeko na biso ebele ya ba congolais o bazaka na mbongo o babetaka tolo na mbongo malamu bake kabela bato o basala ba nini na ba TikTok malamu akota ni na TikTok kuna zimbongo na ye ake kopesa na ba Pandora bozo kabela ka bango ba $12,000 ba grâce mbizi ba $20,000 ba bozo kaba botele biso kaya ndeko na biso buibui botela biso kaya ndeko na biso buibui eza na ndeko moko abengi ngai alobi nanga Irsil Botelo TV passer message nanga ekoma na famille ya buibui ba memaye na église moko apesinga ba kombo o na kopesa ba orientation ye moko na buibui na otindela message oyo avant buibui ya kufa misu ezaki message moko esi ebimaki selon ndeko na biso alobi Mbia bui kokufa misu message na ye esi bimaka prophétie esi bimaka na église ya papa wana alobaka boye la ngai pasteur wana alobaki boye la ngai ya bui bolukelanga comédienne moko na kombo ya buibui nazomona ye aza susu na misu te nazomona ye azomona te alors bosa l'effort boyelanga comédienne wana na sambela pona ye mais malheureusement message na ye epanzanaka te ekendaki epai moko te toye koyoka message wana après ya bui kobela misu alors bandeko tosunga ya bui spirituellement moralement physiquement financièrement tosunga ye eoza malamu bino mo boyebi na monde théâtre ndenge koma boyebi na monde théâtre ndenge koma monde théâtre koma ba oyo bakangama o bakenda koto ba oyo bakangama o bakenda koto malamba yela biso ba matalana na bandenge na bango malamba ya kolakisa biso bilamba malamba ya kolakisa biso bandako malamba ya kolakisa biso makambu boye ke ba soutenir pasi ya baninga keba soutenir moninga to mona nyonso ba comédien ba osala ba live est-ce que déjà bomoni comédien moko aleka na TV aya kolobela biso likambu ya buibui
me baza wana air nyonso na ba TV, air nyonso bazoleka na internet, air nyonso baza na TV, me ata comédien ou comédienne moko te aye koloba likambo ya buibui, ata comédien moko te aye kotelemi kolamusa bato likambo ya SOS, ata mutu moko te aye kolamusa bato na likambo oyo. Mpo na olakisa bino ke bacomédien ebele baza mitema mabe, bacomédien balinganaka na bango te, bacomédien basunganaka na bango te. Alors ndeko ozolandanga, mama papa ozolanda ngai, olingaka buyi, olingaka ya buyi, oyoki pasi mpo na ya buyi, to soutenir ye, to soutenir ye. So totie $1 ezi eloko te. So tobi tosala initiative moko, numéro ya buyi eza wana, toza na bato baze longo na ya buyi, mais les préférences benga numéro yo moko yo kaka ya buyi yeyo. Malamu ye moko lobono ke ndeko na nga kotiela nga mbongo awa te tiela nga na numéro o mususu. Malamu ye moko aloba na yo bongo. Les préférences eza benga numéro o tokopesa yo. Zwa ya buyi ye moko, solola na ya buyi ye moko. Oza sûr que te ono solola na ye vraiment eza ye moko ya buyi. Osololi na ya buyi ye moko e oza malamu, tosunga ndeko na biso. Tosunga ndeko na biso. Bambongo na biso zalaka ya, imagine soko ke bar, ke boîte de nuit, obimisa combien? Obimisa mbongo combien? Olieno ka mbongo katiko lia, osaleli no ka mbongo, sakaneli mbongo. Mais soki osungi ndeko na oaza na pasi, obimisi $1 pona kosunga ye, nzamba ozongisela we ebele. Nzamba ozongisela we ebele. Tozo sensibiliser kaka bato pona kosunga ya buyi tango azana na bomoi. Tozo sensibiliser vraiment peuple congolais. Tozo sensibiliser biso nyonso. Tosunga ya buyi tango azana bomoi e oza malamu. Tango azana bomoi e ozala bien. Bandeko na biso boza na poto. Bakaya kosunga yangoyo. Na Congo na biso batuka nde bazaka mitema mabe ka nde na lobaka na bino. Soki totali ba pasteur combien? Ba pasteur a minene o bana ba église a minene o ba kokipe kosunga ka bato. Mais bele batala ba intérêt personnel. Et bele ba komo otana bango ba intérêt personnel. Batala na bango lisute ba intérêt ya bato. Batala lisute ke to sunga. Tozelaka te mama Olive, mama Denise, mama nani, biso moko pe tokoki pe kosunga. Ceux qui tosala les missions, ezos la na capacité ya ko atteindre beaucoup de personnes, ezos la na capacité ya kosala ba vie ebele. Et pourquoi pas ceux qui to bito tsa ba $1 to sunga ndeko na biso, azanga $2000 te, azanga ta $3000 te, o akoyi ko se faire soigner. Oyebi pasteur moko ya makasi, kutanisa ye na ya buyi. Kutanise na ya buyi na miniti otoluka guérison, totelema pona ndeko na biso. Soko lingaka ya buyi, totelema pona ndeko na biso. Toyaka kate na ba video, mawe, ya buyi mawe, ya buyi mawe. Ata to bandi koloba mawa lelo, mawa lobi okuna. Eloko ko changer ozala te. Tozoloba mawa, tosala pe ba evre. Tozoloba mawa, oui, eza mawa. Mais tosala pe ba evre. Tangu toloba mawa tola muka to sunga. Tangu toloba mawa to telema po to sunga. E uza malamu mingi. To telema po na ndeko na biso. Maladi oyo bango na bango ba comédien misu bazoloba ndeko na bango moko comédien da sali ya buyi boye. Misu bazoloba akotaki, misu bazoloba menga penza nazobeta sete likamba bato baoloba ke akotaki. En tout cas nazobetela ngo sete pona omona kotila na yewe o bato baoloba wana te. Na omona kotila wana te, o akotaki, o asimbaki nga personnellement nga Ursule Wetelo ya TV. Na omona yango te. Na omona bikota kotango te. Nazo mona yango te. Pourquoi na obi na omona yango te? Ya buyi ana succès na ye o azala nango ya depuis. Ba comédien o ba yebi ya buyi ba oyebi sabino ke ya buyi azala na succès na ye ya kala.
Donc succès ya bui eza ya lelo te. Ça sert à rien to bimisa na minoko na biso ke ya bui akotaki akenda ko simba yango misu ekufi ye. Ça sert à rien. Bomoni ba succès ba comédien ba ala nango batu musu ba botama ba succès musu ba botama nango succès musu zaka ya ko botama. Ba succès musu eza ya ko botama mutu musu abotama dana succès na ye. Donc ata oye okangi ata oye olobi ata oye ofuli abotama nango lo succès ya ko botama. Mais lelo batu musu ba oya na TV ba oya bimisa pona oluka kake ko bebisa réputation pona oluka batu basunga ete boya lo ba nani yabu ya simbikisi boyebi age o yabu ya banda comédie boyebi age o yabu ya banda ko jouer na ndenga joueur wana boyebi age ya banda yabu ya koli na théâtre. So tobito zo ba vidéo ya bui ya kala penza ya kala vous allez remarquer que ya bui a koli na théâtre. Akoli na théâtre et totika maladi o ebwaka ete totika telobi kuna toyoka sangwa mawa po ba comédien ba koma ozela avandi na yoki sangwa mawa wana basombi bilamba sika wana ba yo sala ba matalana na matanga toyebi bango. Mais quant à biso population to lingelo kwa ne komela ya buite to sunga ye po soki tobito te la ka ba comédien ezala problème tozala boye tozala déjà famille. Et si to koma déjà famille, mutako ozo likambo pe boye otelemi oleli na muninga. Nde boyoka baloba to lela na bayeba olela, to sepela na bayeba zo sepela. Na bakaya boye soko sungi, oyebi combien nzamba opambola yo? Soko sungi, oyebi combien o nzamba opambola yo? Toyeba kosunga toyekolaka kosunga euza malamu yabu ya a beaucoup plus na besoin lisungi na biso nde famille na ye TikTok bomona to sala famille bandeko toza déjà famille biso nde famille na ye TikTok, YouTube, Facebook nyonso bomonaka ba réseaux sociaux nyonso bomonaka otozo yebana na ndenga ba réseaux sociaux to sala déjà famille et surtout bango baza ba comédien minene oto yebi na mboka na biso alors to sala famille famille na biologique bakoza na mbongo osunga te. Famille artistique bako beta kara. Mais biso toza famille. Tosunga ndeko na biso. Et ozala bien. Bato ebele bo partage bambongo na bino na buzoba. Bato ebele bo sunga na bino bambongo na bino na bato buzoba. E na bato musuku to sungi ozo mona ke mbongo na loni na mabele na loni na mabanga kayu ebota te. Omona ke mbongo na loni yango pe na mabanga kayu ebota te mais eza na ba mabanga msusu oloni mbongo loni na mabele pour ke bota. Imagine ya bui na miniti aoluka lisungi aza vraiment na besoin ya batu basunga ye siko na miniti otango yo kosunga mbongo yo kopesa contribution na yo kopesa moralement physiquement spirituellement nzamba ozongisela yo combien de konanga nzamba obundela obitumba combien kana ndenge oyo kosunga ye tolanda bandeko na bango ba comédien te lelo ba comédien toyebi ba je na bango toyebi ndenge bazalaka wana comédien azalaka wana misu basungaka te me bazaka wana pona koke kotonga pona koloba pona kobimisa bamakambo o musuku o air musuku o muta atikala ko penser te na vie na ye. Ya bui ndenga boye ao jouer kana ne misu ekufi ye boye azo jouer. Est-ce que ndeko na bango comédien na eta o ya bui aza nango akoke ko jouer théâtre akoke ko jouer te na eta
comédien ou yazanango. Mais tout le monde a tout remarqué pourquoi il a joué parce que anangote. Anangote. Il faut lire. Il faut azala bien. Il faut alia. Il faut afuta ndaku. Eta oyabu yazanango akoyoko jouer te. Mais il faut afuta ndaku ana chouate. Mais bandeko na bongo ba comédien ba mabe. Toza na combien de comédiens na mboka na biso? Na combien de comédiens? Ba comédien otona bango. So ba lobi ba sangisa ne fils kata $2, $2. Ba kozwa pe nini? Ba kozwa pe onini? Charge wana ya kufutela ndeko na bango atanda kwa kolala. Boyebi pa ya bui. Tout le monde a ba vidéo ndako ya bui. Na yebi sarabino ya bui ya futela ndako pas même $200. Tout le monde a mais ba comédien boaka ba vantara pampamba koyo laksara biso bilamba koyo laksara biso mituka koyo laksara bino nde bo vivre à bien koyo laksara biso mais yana bandeko na bino musu ba comédien ba okemba o bo banda ba misala wana ensemble bo banda ba musala ensemble mais bozo motema mabe botia liboso bandeko boya to sunga ya bui boya to sunga ya bui na otsa numéro ya bui na ba commentaire nazo ko epengla ngo na ba commentaire nazo ko epengla ngo na ba commentaire so koti na commentaire nango moni numéro ya bui te komela nga na numéro o eza liboso na bino eza numéro na nga Irsil Botelwa TV wana e numéro na biso et numéro ya bouité. Alors si on continue na chaîne na biso, on a besoin numéro ya bouité. So epengla ngona ba commentaire, te so na 6e émission nanga na ko epengla ngona ba commentaire, na ko epengla ngo je sais pas ce qui na robosa na. So na epengla ngote komelanga senganga numéro ya bouité na opesa yo. En tout cas ya bouité aza na besoin na biso. Ya bouité aza na besoin na biso. $1, $2, $3 selon de nzamba au toucher motema na yo osungaye e oza malamu ndeko nanga bambongo museza bambongo mobwe okeyo sombele ngopeka sikro meli na we sili bambongo museza bambongo mobwe osale no peka likamu bato ba melaba o ba melaba ba melaba biloko ya milinga osombele ngo eloko ya milingo meli na opesili mais imagine mbongo wana soko sungeli yango ndeko nzamba ozongisela yo combien. Imagine mbongo wana soko sungeli yango ndeko nzamba ko bundela o combien bitumba combien ya vie na yo nzamba ko épargne na combien na mabe combien tozaka na mulimo ko sunga e oza malamu to sunga na kabiso na biso na place tozela ka bato libanda. Merci beaucoup na bandeko ebele o ba komeli biso en tout cas to lança qui message tout ça là qui a lancement ya message oyo depuis jour wana bandeko ebele ba komela biso ebele pe basenga ki vraiment numéro ya bui bandeko ebele o bazui numéro ya bui ba o ba bengi déjà ya bui ba o ba komeli ya bui. En tout cas merci beaucoup nzamba lola pambola bino nzambe penza apambola bino nzamba za na bino tozi ba message ebele tellement ebele ibandeko apoto nzamba continuera ko pambola pe ko batela lo ba bandeko apoto nzamba continuera ko batela ko pambola bino mbongo na bino apasi ya malili mbongo na bino apasi ya malili bandeko apoto ebele bazaka na motema kosunga bandeko apoto ebele basungaka bandeko na bango ebele to lança ba message awo ko lancer message au mona ba bando obenga ba osunga nzamba lola pambola bino bandeko akisasa pe obozo komela biso ba o déjà bo assister ya bui nzamba pambola bino ba o pe nanu bo assister te bo lembate bozala wana toujours pona ko assister ya bui e ozala malamu mingi biso tozoya liboso na bino tozoya ko faire passer message tozoya ko faire passer message eza poto lingi bino tozoya ko faire passer message eza poto lingi ya bui d'abord poto lingi ya bui poto za posa te lelo mabe eya poto za na posa te mabe eya poto za na posa te lelo tozwa o te ya bui kuta basundola kiye bandeko basundola kiye babeta ki kara
oui tozomona bandeko na ye artistique basundoli tomona so toloba pena tomela maloba te toloba verité tozomona nde bandeko na ye artistique basundoli tomona bandeko ne artistique nde basundoli mais soki eza kaka kokabola bambongo mpo bafingela bino bato mais omona nde bakabaka bambongo bafingela bango bato bacomédien combien oyo toyebi totanga nkombo te mpona koevite baproblème bacomédien combien oyo bokabolaka bokabaka bambongo mpo bato bafingela bino bato bacomédien combien oyo bakaba bambongo bafingela bango bato soki lelo bodeside mbongo wana bosungela yango ata ndeko na bino eozala bien eozala bien so bokodeside mbongo wana basungela yango ata bosungela yango ata ndeko na bino eozala bien an étape moko oyo esenga tolakisa ye bolingo mais combien de comédien oyo tomoni bake kotala ye eya na bacomédien mosusu bakenda kala akeka atali ye ka akeka mpo bakamera emona ye ake kaka mpo bamone na kamera ake kaka mpo afilme alakisa bato ke alekaki akendaki ake matalana toboya bacomédien matalana oyo bokende pa ya bui mpo na matalana oyo boke pa ya bui mpo na matalana bino nde toboya bino nde toboya bacomédien ebele baolanda ya bui matalana baokende kuna mpo bamona bango baokende kuna mpo bato batala bango toyebi bino oyo banda bosala bavideo moko boleka kuna boleka lisu te botikala ozonga lisu te mpo ani bokendela nde matalana bokende mpo botia bavideo na bino bosala baview bato bamona bino boketala ya bui me botika mpe eloko te oyo aza ndeko na bino ya maboke ndeko na bino tosunga ya bui Aida Kapilas omonaka mbongo osimbaka mbongo sunga ya bui papa Masumu nazobelelaka awa bandeko s'il vous plaît bo partager émission oyo nalobaka bo partager aka be émission mafinga te bozalaka wana te pona ko partager be émission mafinga bo partager aka te émission afingaki azongisaki alobaki non po bino bozaka so baosala émission mo place mo bazofinga bato bavandeli kombo ya bato bokopartage yango ebele mais so tosala émission ya SOS tosala émission mpona kosunga omona bapartage ezala mokie bopartage lenge émission oyo bandeko na nga naye kosala émission oyo mpona intérêt na nga te ke intérêt na nga mais tosala émission mpona kosunga ndeko na biso moko oyo toyebaki oyo asekisa biso mpe na bandaku oyo alongola biso mpe basusi ya koseka ovandi mpe na botali mpe théâtre boye oseki ovandi otali ye mpe boye oseki alors tosunga ye eoza malamu mingi tosunga ye papa Masumu bacomédien bagrâce luzolo bacomédien boze ebele mama Belvi Kandi Sila Bisalu Dina na la douce papa Caleb Tukebana bacomédien baze ebele basai basimbaka mbongo ya de loin buya za mutu na yo ya sai bojuana vie sai bojuana babuibui noka moso likamba buibui bozozwa ngo na considération te po nini ekamusanga elekela ngai eolekela nga bamakambo ezolekela nga makasi naotalake bojuana muninga yabu yaza mutu alibanda te pa na bino yabu yaza mutu akati bojuana yabuyi andeko na bino ya mwasi me naokamwa bacomédien ebele nde bobeta likambo ya buyi kara naokamwa bacomédienne ebele bacomédien na bacomédienne ebele bobeta likambo ya buyi kara ekamusanga
ba video lo ba juana ba ya bui ba esobe phénomène esobe tono lo ba esobe c'est-à-dire no ta la génération wana série na bango ndenge ezalaki lelo to banda koloba théâtre futaka te théâtre zeloko moko boye mais théâtre kala nde banda kofuta te théâtre lelo koma ofuta théâtre kala banda kofuta te théâtre lelo koma ofuta ekoma kofuta bakande babima na ba YouTube boye bakoma kofuta ekoma kofuta bango makasi yango mona ba comédie belé ba développer preuve aneke ba comédie kala bazako kende ba poto te ezaka so comédie ke poto fois kima ezaka so comédie ke poto akimi amona na lisuta kimi ba comédie kala. Combien de comédiens bakima na poto? Combien de comédiens? Wana ba comédien kala, mais ba comédien lelo. Bino mona ba comédien basutukela su poto. Ba comédien bakoma poto koma simandaku. Poto koma simandaku. Akeya ye. Akei poto aumelita zongi. Donc c'est-à-dire que comédie à lelo na ya kala échangea. Vie de loin, telemisanda kwa malonga. Vie de loin, telemisanda kuno yela bino ba télé-réalité. Ba vie de loin ba telemisanda ku ba saisa ikoloba te. Ba telemisa banda kwa malonga, ba saisa banda ko ezana ba piscine na kati. Na ba piscine na kati. Tosunga buibui. Tosunga buibui. Tosunga ya bui. Bozela te sanga mabe eya pe kutu te. Bozela te. Bozela te boyo osela biso ba vantar. Bozela te boyo osela biso ba vantar a bilamba. Pa masumu ero kreaka réunion yango yo. Papa masumu ero kreaka ba réunion yango yo. Bozela ka te problème yi après bokomo créer ba réunion na bino bo kreaka wana. Ero créer réunion yango yo. Ero sala ba réunion po ba ero ko sensibiliser ba comédien. Yo sala ba réunion po ba comédien ba sunga erango yango yo. Erango yango yo. Bozela te. Bozala wana bovanda bozela likambwe ya po boya kovandisa ba comédien bo sala sensibilisation pour que batu basunga. Non. Non. Eza vraiment pas si pe mawalo ndeko nanga ndeko landi biso nzamba lola pambola yo bandeko bozwi temps ya olanda biso bandeko bozwi temps ya kokota na Yersil Botelo ya TV po bolanda likambo yo nzamba lola pambola bino. Alors partagez biso lo moko kato osenga partagez biso vidéo o ezwa vraiment marzimu mabatu e oza malamu. Partagez ngai vidéo o ezwa penza marzimu mabatu e oza malamu na kanala partage na yo e osala bandeko ba mona vidéo na kanala partage na yo e osala bandeko basunga ndeko na biso na kanala partage na yo e fongola ba bénédiction pona libota na yo e ko fongola pe ba bénédiction pona ndaku ya bui na kanala ya partage na yo. En tout cas nzamba osala vraiment ya ebele. Alors ndeko zolanda biso partagez les biso vidéo oyo marzimu mabatu batu bakota batu bazwa numéro batu ba soutenir ya bui et ozala malamu mingi. Merci na bino nyonso tukutani na bino à la prochaine occasion soki tata nzambe azongite. Alors bandeko o bolandara biso soki ezambala liboso tango zoko s'abonner ko bosana te activez les biso cloche ya notification. Donc activez cloche ya notification pour que prochainement tango Yersil Botelo ya TV azoya na ba analyse na ye olanda biso esika nyonso kozala. Yango bomona lobaka toujours activez la cloche des notifications et ozala malamu mingi. Tokutani à la prochaine. Bisous. Bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.